Ils ont passé, par exemple, qui va vendre ba remarquer le mot bipana. Ok. Na ebité en tout cas na kubuka lokuta teke. Vous ba remarquer au moment maeli makasi, ba oriento ça moi loko boy. Vous ba remarquer en tout cas pas abusé za quitté. Tebele baba cook nyonso de partout. Baba cook to kitia ba mongo po baza ba ange adorable. Tina arbitre luso na ina le basco na TV to chokutana na mwa mwasi muboy atanga kombo ya comédienne muboy atangi kombo ya chroniqueur muboy oluka da numéro na ye kon mwa mwasi lokwa sala biso boye avanda kimate biso moto stubande to saki déjà nini patrie. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est la continuité de notre rubrique La télé-surprise. Vous avez compris notre première partie avec la grande dame de la République, Maman Thérésia. On a essayé un peu de voir. Déjà, comprenez, hein, qu'il n'y a pas de brise, que c'est toujours comme ça. Et suivi toujours de notre cahier de charge, la télé-surprise Autre Vie. Messieurs, dames, je vous rappelle, les lots au Meka, vous partagez l'expérience, il y a parcours là, et on va faire attention. Naba dérapage mamba mike comme imoko apparemment aza ko éviter en mais ils ont kangaye par rapport à ba question puis ba bitumna bande on a biso ba les cara des jours au jour et moi j'espère que c'est la toute première fois il a récupéré na carte interview na biso na carte Bionews télévision et on va le faire avec beaucoup d'attention. Merci d'être là de partout, merci de nous soutenir, merci de nous accompagner, vous êtes de partout là, très motivés, il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames et dans ma maman sur ça avec vos conseils et ça la rabisso vraiment bien. Si nous parlons le même langage, est-ce qu'on peut faire ça déjà, Maslo? Toujours, mère, une fois de plus, ça va, hein? Oui, ça va par la grâce. Comme moi, froide, hein? Hein? La question, on a quitté le Zara, quand on a Zara, c'est normal qu'il y a peut-être. Ça va, ça va bien. Et qui est bien quand même. Mais moi, ma mère, et ça la rappelle, moi, Missi, vous faites moi qui m'en a eu au Kaka. Ah. Madame, ça bien. Comment est-ce que moi, on a aussi pour réagir devant son maman Zoganga? Bah, ça l'a endé. Avant d'accord kimia. Ah, ok. Na répondre. T'as la coup maman t'as chez le mono. Maman na Zoganga au tali la misu. On moi na za kindoki. Ah, ok. On fa banga. Présence ya moboti. Après maman et moi, on m'a quitté Koki Pengai. Voilà. Natika. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que je suis avec maman Thérésia. Tobetali solo, moi, mon keto solo lango, et ça la biso, bien, le quoi permettre biso, malgré ce qu'il ne moussala, mais on va le faire avec beaucoup de stratégie. Question pour nous de récupérer tout ce qui est dans le noir et de le ramener, là, avec éclaircissement, tout, je dois quand même poler à travers artistes nabiso, star nabiso, ou tolungaka, depuis bandaku, te sepelaka, na moussala, na intervention, na ye, et na ba scène, ou nous se pesa melaka, de partout, maman Thérésia, maman Anne. Et là, on peut confusion à Anne na Thérésia. So mutabenga na comprendre que ayebinga peza bien makasi. Okay. Mais les lopé batu ba aime souper na scène comme obima nango comme nango normal ou les capé ba fanatique ba bengo yana moni comment on peut comme kota okay. Ba comme benga pe yana théâtre pe yana donc il comme nango ndenge moko. Donc batu ba mama ba misala pe mama penza ba misana pe na kombo ango. Mais avant penza zaki ka mutu susu aye ko lukanga tamso lukanga la kombo an ba ebité. OK. Baby karamate ma Thérèse ndeti ba sey mo no futa na yolo na pesibi maana din mo sa papa ipo mama a parole vina ki tambote ba ka lukanga to futa ni lopango moko. OK. Ba tuninga la kombo an en tout cas ayi ba kanto. Muta ye lukanga de sa koma déjà place au lukanga ke ili susu. OK. Eka benga bité yaka na numéro bona za mais na yona na tuni babio za ka ona tende na yoko sa ko voisine nga maman Nadine ezanga comment ça an beaucoup notika Thérèse et dominer bi Thérèse dominer pour eza ya TV ba tu ba bien mais lelo ba tu ba mesana na bango nango déjà mais déjà au départ il dérangeait quitter parce que Anne Thérèse il y a déjà entourage famille te déranger nango te déranger il faut tu vois genre normal hein Thérèse normal parce que muto azo sala théâtre on a Thérèse ils a ba comportement ya ante OK beaucoup na joueur moi c'est Ndumba na joueur Ndoki na joueur moi c'est Libala na bana papa Ale na bana papa Serge na bana Omar na bana Batebele tendance confondre voilà entre Tesco
Anne wana azana ba comportement il kana kana Thérèse. Ok. Personne n'a personnage. Oh, voilà. Voilà. Ah, donc deux personnes différentes. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous le savons très bien. Nekato yebi, maman Anne, moi na ya papa na bango, moi na ya maman na bango, et yaya balé qui naye, l'équipe ya baya naye, hein. Papa na maman baza encore en vie. Oui, papa n'a pas personne. Ok. On a été prophète Anakle Kanda. Akufa déjà depuis 2015. Maman Nangazali, maman Anastasie Chitaka Azana nous en vie. Ok. Ah, papa Natika Bichon, maman Azana en vie, en bonne santé. En bonne santé, très bien. Ok. Trop jolie. Voilà, trop jolie. Très, très jolie. Voilà, mais papa Natika Bichon d'occasion. Donc, ça qui crise à sucre. Akufa Nanga Koute Maboko. Akufa Nanga Maboko, papa Nanga Akufa joue toujours Kunda, comédien Nabiso Coxon. Ok. Jour papa Abiso Koufa. À sali crise, ba benginga, il fallait qu'il d'enterrement Coxon. On a démarré voiture qui zoyé na parcelle familiale na biso na Salongo. Toké na hôpital pe ba ko soigner ye, ba bisi biso comme kana biso comme ça qui soldat. Na bi teto mi maye mingi ande ko zo traitement na Kankoko. Na Kankoko. Toké ndine na Kankoko, to kompe na Kankoko wana. Ba bi fa kota na mutu mo maman za déjà âgé. Ngam na kota ki na ina pas médecin wana. Ba tiene ba chaise roulante. La lelinga na libuko bu yazo ronfler makasi nzoka ezaki souffle suka ngapi kwa na médecin te na yebi yango te na moi ka médecin azota la montre azota la ya simbi azota ngapi ubo osa bongo po anini non azota la ronflement na ndega azo sala nzoka ba ki ezo kata mutema biso yebi na biso te ale après amebu pesa ye chambre ba ye opesa biso chambre to koti azo ronfler kaka ngai c'est maman bon ba komeli ba kisi ba métier moko na éviter ba komeli ba kisi belé na seconde na minute on a pe nzambe na éviter à ça que loko na po anini kisi nyoso ba ko mana ko somba kisi nyoso ba osukuma ebe ko komenga sko 10 ampoules ya kisi munga papa loko la osana internet awa na somba 5 nini ampoule moko 3510 c'est ça li 35000 à l'époque na 2015 na somba non 5 bobi bo pese moko siko bo pese msuna pourquoi OK po ba ko makis no yeno ba ko makis no ba o ba mo ke na ko comprendre ba docteur ba salaka so ba ko makisi o sombite o somba kite po mutu na yango akufaki. OK même musakoli penza pese nga mbongo mukona maboko tondo benka musakoli papa biso apesa nga mbongo na maboko kisi nyoso ba ko mele na moment na manda o somba ene o senga médecin na somba na 5 batu ba ina tongo pe na poko nga na okina enterrement ya muninga na moko akufaki ndenga na yeko kende na ngapi na tiki bango na mama na tante na biso bazaki wana na keina ngapi nde après mama yo benga ngaki yo papa esatenga mais bela ba kiso ba komi biso ka lelo na sida kuma ki pe na kuta ide bande kona ngapi basi ba kende ki enterrement na zelika bango muki après ba yeto kutani nga na zongi ndaku ene yo zonga ndaku nde ba yo benga ngai papa kufaki. OK. En 2015. Voilà. Le 9 mai. Choqué. Non, le 10 mai. Le 10 mai. Voilà. Choqué, déséquilibré. Makasi pour nazaki fille alboso ya papa nanga, alinganga tellement makasi. Tellement. Donc ils sont qui na famille so bon moni moni so akola teti ya boy. Pour papa banga lingaka tellement abando lingana sa musalate na memeloko na mutu na ngaso ba metsengo eloko abi mutu na nge finana. Mais na comédien na âge mukolo omanze msuma ikate boke toka mai kote mo boy so na ye kaka na memelo na mutu pa so ko panza sanyo benzungu wana abanda linga kutu na ngati donc linga tellement makasi ngapi na linga papa na ngana comme ça que ko camarade nanga donc apa zaki musali ya nzambe na zaki so na likambo moko na ndo so ndio na so na camarade ndio mo ilikuwa papa na ngati voilà donc amankanga ti lelo ya osakana te Tilelo ya osakana te voilà et entre temps ezaki déjà na commune nini donc maman Thérèse aza mona ya commune nini mona lemba bypass area beti so bato kitana area beti do ba kita juste na lopa on a biso. OK voilà na lemba kuna place ba baka musenza la kate kuna musenza zala te atam komo te musenza zala na lemba tant biso kuto okola na lemba wana so matio kati sungam na biso na salongo wana au moins le roi de bamindeli mbavanda akuna. OK kimia moko impossible mais lelo moni kaka bato akoto bateka ki lopangu ba utaki koto bayaki ba to sangani mais biso tozo kola wana ba bébé mputu
Alice na PC Mboto azali à bon séjour. Ya Marie Poutou bazali awa bango tout bazali moi si ya Emile na pe bango mbote tant biso tozo kola wana au mon Dieu bokola na komi moko ndire elo mususu donc au mona ba 18h 19h 20h ba sous libanda te. OK. Mais lelo lemba ba utaki commune ba somba kindambo lemba ba utaki ba somba ndambo lemba bato sangani bili. Voilà, au sangani moi ba comportement moi et utaki ba commune mususu voilà. Voilà. Déjà aux okula na lemba parce que okula na lemba je crois. Okula na lemba. Na botami na matete. Na matete. Na koli na longo na matete na 10 ans donc na koli na lemba. Okula na lemba. Voilà. Usepe betide no kana lemba aux environs. Kaka na lemba. Eze betide nini? Bon nga na tangi école primaire na ngai obobenga le lokan Kabila nga tanga na Kamobutu. Uta Mobutu. Biso ma ba soda biso tanga na kan GD à matete. Après to longwe na bande de kotanga kuna na Kamobutu. Après na longwe wana tant on a eu certificat à l'époque na ki primaire na ngai na école Bumba Mwaso. OK. École Bumba Mwaso après papa linga ki na sala couture à côté singai na centre Mama Mobutu. On limité à 13e. Oui, 13e. Voilà. Bon mon nyongo pende simba inga ite batu na ba tuma mo tamana ba ndoko la pe mo pousser. Yo mo muke bono jipe ba pigeon vert ba obenga bisa bon. Na izetam. Ouais, na te. Centre Mama Mobutu eza na 13e rina sekuna. Oui, izetam. Et comment bongo? Ah, biso zo benga ngo zela. Na bosende comme zo benga ngo eza na sekuna to ta vert. Vert, ouais. Le Mama Mobutu munene ah. Izetam. Sikoyo na yeko longwa na grande sœur na ngai ayi ozwanga na Kematadi ya Angèle na PC Mbote na papa Mwamba. Mama ya Fabrice, mama ya Delvar, Ronald. En tout cas, ngam na moni kokola ya Fabrice na Ronald ndi bakoli ngam na zaki lokwa ndezi na bango. Na kepa grand sœur na nga na Matadi na tangi na ite comme soyo. OK. Na tangi na badisco na sali commercial. Na tangi na ite comme soyo na sali inane après na yeko zonga na kei na koti sikoyo école Baumbu za na matete. Voilà. Wandi na yeko tanga petit na yeko kutana na papa bana na ngai Anu Blanche Mobo salamaka na ba 92. Ba 92 si je me trompe pas 91 92 ba Anu Blanche Mobo salamaka wana na yeko bala na katisko classe na 6e na yeko bana na l'examen d'état. Na yeko bana na ngai petit nde fallait na zonga mbai na ngaboyaki. OK. Abi bon osa nyum to so bali na yo vanu na libana OK le suba classe les gens na tinati. OK. Na yo vana ngai pende na boti Dieu merci na boti Sabrina moi na ngai le so Dieu merci c'est Boutou. Na boti Sabrina c'est Boutou. Nde après papa bana bango ko tika biso après 2009 na yo sala examen d'état. OK. Na zongi sous classe na moko. Na yo sala examen d'état na mais sous pression il y a Mututi. Il y a yo moko. Ngabo kaka na bina. Mais là entre temps tu t'es emballé en amour et ou emballé ka ne père alobayi donc. Na fa nanga pe na ba. No tanga zo OK nanga me fa nanga na libala nanga. Na OK na classe en sous. L'essentiel les amobel nanga ya. Voilà, nzoka nde en tout cas ils amabe. Ah OK. Donc moi fa tanga pe basi msupe na ba mariage mo ba kinda ba classe. Ah OK. Ben ngas ko na ko mona ke mbana ngiza kitam sous jalousie. Oui là. Na mona ibongo. Nde tango ayepe ko kufa na tika biso na année de l'an 2000 à tiki biso après ngaya après 2009 nde na ye ko se juger na zongela classe na kei na Mokengeli. Mokengeli un soir ibandara banda na 6e primaire. OK. On a tanga na été aye penza sali nga moko na kamoka parce que voisine na nga mutu un grand frère na ye azaki il préfère kuna papa Mathieu. Voilà. Ndesko nga na kenda kutike je me intéressé nga petit. Na tuni wabi oui a to bandara soir et bandana ba à partir de 18h to bandara banda na 6e primaire. Muto nano azwa de certificat. A tangi 6e ba PC certificat mati première ti. O ma beto kutana na biso mikolo mitukete manon dimati. Donc soyo kasi yo momu tutanga te mikolo msupa bana bambongo mo pe batanga te bazali. Voilà. No mo pe musoyo ngako no bi mana 6e hôtel muto bi mana a bi mana 6e primaire. On dit maté ka bi mana 6e primaire. OK. Donc nga na c'est examen d'état na ngai na 2009. Oui, 2009 ils a pour ça l'examen d'état batu ba ganga banda papa sans kufi. OK. Ouais, ils a ka ni wana. 2009 et nga écouté traumatisé nga ce que prof monde singa bi non. Yo sala et l'eau mourir c'est très important. C'est focaliser le loko zo sala si ça ou ki okuta loka matanga.
nde na sai pe nzamba salinga ngolu na bima na 57%. 57% on sala ki a continuité ya commercial ya commercial kaka pour yango nde na sala déjà tant on sala ki yo idée on sala commercial izaki orientation na yo moko posa noto orientation ba papa posa na nga moko po papa na nga linga na sa couture OK nga mo na boya kana nga ngonga ba no sala nga commercial soki chance ko sunga nga na ke na nga université na sali na le quoi pe na mona na nga ngo pe na fin na nga net na bosa ndeke continuer mais comment mo ngo tamo kilo po baninga na nga mingi to 600 na bango na série na ba ko na ba licencié depuis 2009 tilelo ba ne leke be do so na kenda pe ko tanga ndeta musupe na zwa pe ba diplôme na théâtre ensemble na nini et comme mélanger temps et comme boulot diplôme pe na zona na sa ka théâtre OK na sa théâtre kutu na ibaka je mususu to bimi na oto sala examen na obima na kuta ba Zidane na libanda ba osala tournage ba okamo la uniforme nga bien na la uniforme pour mon collègue examen était faux la taka uniforme voilà basala ndenge ni ba mso ko tuna nga bi basala bo so yeno ye bisunde basala ka eza ngo bien soit diplôme d'état voilà très important maman Thérésia kolika ndongo kolibongo comment était ton enfance kokola na yo entouré avec le garçon ndongo to bitele biso ki ngalula eza mwana mwasi oyo alandisa mina sima ya bana mibali comment kokola ezaki ndeni bon kokola na ngeza kaka ndenge batu nyo surtout bakola kamena zaki pe mo brutal OK lokwa pe na landa pe mibali mingi na zelo kwa mambo mibali lokwa mbamo na msuna ndako yo kama mambo ba mibali boy ndenge nini bona bon ezaka nde mo histoire kola na ndako na bango olandi ba mibali ebele na ndako pe mo mutu makasi ezobi ke papa defanda kana makambe belé donc ben ba makamususu oneti ba jeune fille belé basala biso pa biso to sala ngote OK biso pa biso bana to sala ngote to ndé ko bangana makasi na zeno na ba yaya mibali ebele papa biso trop sévère de pas na biso ezaki ba makambe mo moko ba bimi na ndenga bimi azongi ndali et pas biso ezaki te donc atoza na petite amie na yo donc okutana na nita msuna njela classe donc nyo c'est le lokuna nzela classe ezate ke nde biso bana oto boti le lwa koti pa lacha bimi nanu donc nga sala ngi pa biso te OK na sala ngoti donc zaka mwana moko bo réservé na makambe belé quoi c'est ça j'ai d'enfants j'ai d'avenir déjà ton ozoko la ningo lobaika moi réservé makambe belé mais qu'est-ce que les parents remarqué à toi bando mona nini katika yo ou bande ko sala mingi ou peut-être tinda bonne orientation ou boyene ka trouba cycle d'orientation et conseiller d'orientation ba la casco yo na bo mwana qu'est-ce que les parents remarquent en tout cas ils ont moi passé ba parents biso tangona ki ba vanda ba remarquer lo mo bi pana yo OK na ebité en tout cas na kubuka lokuta teke bo ba remarquer o samo maele makasi ba orienter ça mo eloko boy o ba remarquer boy en tout cas pas biso za quitté OK na classe na yo ozongi na yo ka ndingo zalaki zoko memeli bango pe likambo ozui likambo na bala ka yo mto memeli bango likambo en tout cas ke batala ke moi no to moni azabo ba kende bo ke en tout cas biso ba to kola bongo te na ebite so biso le londe mto ko lisa bana biso bongo mais biso kala vraiment na ebite OK voilà déjà quantième d'une famille de combien d'enfants en tout cas biso zebele vous ebele tous a vraiment belé nazali 5e il y a 17 bana bon 17 wana mibale bakufa tutikala 15 toza mama mibale mais mama o abotinga aboti biso 11 donc na bana nyonso toza 17 menga naza 5e comment t'arriver déjà ya ko gérer succès na yo na libota en tout cas succès na nga na libota nga moko te mona gérer ngo mais libota na nga mo ba gérer ngo te bana vedette na ba makasi na peslik na nga bilele mbote ye kutu boko chena nzungu bolambi pona nga OK ye pona ye do mutu alika yana bangwa zate yana bangwa zana top ya mambu tout et puis famille nga baza famille mo chrétienne na tango ba yana ngani so ba pasteur ba évangéliste baza kati papa yi mora zalaka prophète donc ba gérer na bango nga normal ba mona na bango ke eza nango musana nga mais muto na regreta makasi za papa nanga OK po papa vraiment faki azala lia pena mbongo na nga tete po linga ngote amoni ke moi na uta na libala ko uta na libala comme muta TV à l'époque yo mozora bato TV mo mnoka lokwa ba pit bato mo boza exposé quoi bata maboki alinga ki ngote mais au fur et à mesure a comme mesana mo muke tu ba benga ngo yepe okamo
ya kaboye tanga bien kasi théâtre on ya ka Hollande biso kuno bengala nga pena za sa tournage répétition izala boye izana ngo iza musala ngala munyo musala na côté no musala na côté no elo mabete parce que boko linga na ndinga mabete voilà nga pena salon ka musala ti nzamba sepela kozwaye voilà ti nzamba sepela d'un jour d'avant papa bandait quoi accepter ti au salle théâtre mais au fur et à mesure nous avons exercer papa a comment comprendre que non c'est ça la voix et au mutu ça coupe notre éducation poli na bandero na yo kani ezalaka timidité pe ezalaki mboka wa yo mais ozalaki no beta mai trop aningo yose binga entouré na ba grand frère na yo elo ndio tinda bango ba beta yo mtu makasi ngazi mtu makasi osakante teti tilo ne bana za teti OK tilo vraiment et si la penzate moi ba sekele ali ezali naki vraiment teti na zone ngapo sa musala telo pene ba betanga mingi ko boya ko sa musala mes petites sœurs nango alandenga wa tika biso mama Vero en tout cas wana pena femme forte en tout cas na mona bato basala musala mais te nzambe azwa mutu ezaka ndenge nzambe akana ba makambu na ye donc ya ko banda azwi bilamba na ngai na petite sœur na ngai alandi ye mama bébé na ye asokoli donc azwi basani asokoli so ngolo babo bika ndaka ba mibali de obeta mabango surtout ba yo obeta yo donc moi mobulu ka ya boye mais ba mobulu ya mabeba kangi na place bo bakucho bo en tout cas ngaba yana ngaba kanganga bungote OK na onora bango mbala moko na zwi moko na ebisi na ebe sa famille na ngana mais na quartier ningi za moba ya yapi batala ba baleki na bango quartier ngaba talanga mingi me bazwa te OK première siffle no chaka mo vuya te ni premier siffle ya mo quartier betela et l'autre ngana na lobango kutu ngalo bango kutu nde bato babaka aja puberté ngezwanga te OK na kumba yesu na ko satengezwanga te ndenge traumatiser basi amatiaki ngana lobango bato bakosa lesala ngo aja puberté te mutu ezaka volonté ya mutu ponga ezwana ngonga ete po ngana ajo bato ba puberté ngana 19 ans na fiancé nanga OK et ça dépend aussi de l'entourage aussi bon ça dépend entourage ça dépend ya éducation surtout éducation biso pas biso en tout cas ce papa biso moto sombe ambate taka to lata pantalon ndaka mabala OK et pas biso pantalon banda okutete to lata pantalon ndaka mabala to lata eloko litoiti et pas biso to sambela na kitambala OK to sambela na kitambala so papa so ke tongia ba ke sombe ya bino elamba doki o to ba luba benga muzabi oma robo pe kita tina mbele alors so me so ba roba bongo donc ya milai OK donc après ne to comme kola yo moke osombi moi Egypte ba kabe mo mbongo osombi ka moi Egypte no ya bien osombi mais papa so sombe lui lamba na ballon voilà ka docteur mais ça n'est pas dango mais après tant mutabali akepa na ye oza mobile usko comme na baguya moto il y a moto bali donc changer comportement directement voilà changer comportement là tu moto yi on a ti pantalon pour zo bima pe mobile oza pe na ba camarade baningo za pe moi présentable OK voilà moi présentable et wana kutani déjà molonga na yo mais on se pose des questions maman Thérésia déjà au sali ba formation na yo kibu mais on s'est dit comment est-ce que on s'est retrouvé dans théâtre aventure ngo botamai comment en tout cas théâtre na bandaka olingango OK ndo olingango po na zaki pe moi comique atana ndaku nanga de fin Marie nango mona zoto yo pinza so ubala kote nga kechi na bala kote nga kechi ko to sa ata maboki watu zaka na kupisa longo maboki wana donc na zaka musuna ndo sex sabona ndaku donc okamba kutu ndimateke na mama ndaku na ndaku nanga et puis to zaki ba jeune mais to so beaucoup la batu belé OK ba famille na mubimba ba otaki gwado ba yaki wana ngape na zoki ba oya nganda bokote na ngai mama Julina pasteur Chris wazali 9e na biso azapi pasteur azana siko azana Kolwezi OK nazwaki ye kutu na école mba baka kinga mama na ye OK so ye na kina école na bango maman no trop jeune boye pas pour nga mama na nga za mama na nga ngape nazwaki Julie na biso na pasteur Chris maman j'ai pas ça servante de l'Éternel va pe na Kolwezi kuna donc au moins famille ka basa ya nzambe OK il est pas ça servante de l'Éternel za na Kolwezi pasteur Chris pas na Kolwezi to fanda ipe na belle famille na en tout cas to zaki na famille moko en tout cas soki liwate oloba boka ba pona ni OK
donc harmonie mo ondimate ba uti na bangwaka po mbala nga zaka ngwaka ba uti na bangwaka ba uti na baluba ondimate on dirait bana ya mutu moko to liaka sani mono ba semeki nanga nga kutu na ndola mbate pona ba semeki ba sibakola non la samoka ka bomba nga linga boya liaka biloko wa lingo lengo makasi ngam no lambango et puis na zo siko na lungoli ka biloko ya mobile nanga nzungu etike ba semeki na mba okabola na simba tan nzungu wala mbate donc ba gondo linga te ba linga pe makasi tozaki vraiment na harmonie moko ya bien donc so il voit tout ko kabona te jour kutu tozo kabwana OK sali ki ndeko la mango déjà ça kufi to fandi pe ensemble place morosco jour dans le bina désigné habitant to tcha locataire na ndako na pena ki ndena sa fina ngam so subine pour ça na bino pe bokindi ba semina ba lela kwa ba mike maman na to vanda kanga bitenga bina sa pe fina nga bino pe so bo sa pe fina bino nde après pe wana tant tozo na motel Fikine Natal na télévision pasteur Denis Lessi a recruté comédien ça là na cinéma Arche de Noé à l'époque Arche de Noé nde na kindaki na soirée yango bazaka na vemo munene na wizele wana na komi wana na kutana papa Rafle kuna na pesi mbota za à Paris papa Rafle nde ayipsinga lo bibala singa sikoye muto recruté acteur yeyo na kutana papa Raf après Singapour après sanga siko adresse ya place pasteur Denis Les va ça répétition après singa adresse ya président Caleb OK président Caleb bazaki azos comme ya papa pasteur Denis Les ba film et à l'époque siko tango a se juger bon alongwa ça la troupe na yé ba sanga na siko na papa Raf fatika na ndeka en église papa pasteur Denis mais akenda répétition pas ya président Caleb tant na combien na sikoyo na pesi kombo apesa nga adresse ya Lemba na Vemba est-ce que présence à kovananga mais na TV on dirait na okaki pasteur Denis Les Sabiba on répéter na bon marché y habiter tu dois répéter na bon marché mais miko to longo to répéter na Lemba OK nde na yo kindi pe jour ngo ekulanda na bengi pe voisine nga pe azaki intéressé mama Yvonne na PCP Mbotaza na Paris na bengi nga bi atala boye batongo ba lobi nga ba répéter boye na boye tongo pe papa Rafle kuna aye pa nga na motel Fikine aye wana to vandi to solo li aye papa bibon lobi boye répétition na Lemba na Vemba na yeko kindi pe na Vemba na yeko kindi pe na Vemba parce bazaki ko répéter na écouter na maman Deborah ou akufia tiki biso OK paix à son âme vraiment test ngali boso na sala ngona maman Deborah mutalaksa kingai wa ba répéter déjà na président Caleb na komi wana na kucha ya kuta la président bi on ça théâtre nga tu nga poni na poni te ni na moni ukabo ça théâtre poni OK nga bomoni na ndenge nini et puis on a une bijou na nga bablu na nge bébé na olata ngabinga mona sepeli naza moi na makamobu il faut na se défouler OK il faut na se défouler pour tant dans de l'obaming naza pas se baser belé tant on ya au comprendre pourquoi na kota théâtre ndé puis ça maman Deborah comme maman Deborah asaka déjà répétition na bango nda bandi ko laksanga basala boye basaka boye tout mikano ba scène OK voilà nga maman Deborah allez tout bandi pe ko mika ba scène na ye papa à présent a bando jouer très bien a lo ba bien a kanga pe makamno yibisa enoki do avant de jouer bien donc mutu ya liboso alaksanga scène maman Deborah o atiki biso paix à son âme nde to sali nde présent yo pesanga isiko yo adresse ya répétition et pas ba souhaiti tumba souhaiti tumba pe na pesi mbote à Paris mais pour le moment ça on a qui na mariage à moi naye na pesi mbote puis moi na naye ba félicitations ebele nde to bandi ko répéter et pas ba souhaiti tumba bandi ko kutana papa tout ça peut filmer sur liboso c'est parti les balles à maman Deborah moi si à papa Julien ngana utaki na monde tene bengai na zaki souhaiti tumba nana ni sous na bosani na équipe on a détruit les balles à maman Deborah voilà ndep ko kende nyoso yango wana na théâtre. Voilà, comment était l'ambiance déjà? Il y a accueil zala qui bien très bien en tout cas sinar que ezati lelo na habité hein ti lelo ezaka na mulimo kabolate mulimo kabolate po tu zalaka présent na biso ebisaka biso
tozwa na ba collègue te mais tozwa na ba frère na ba sœur so na zuyo Daniel na zuyo ndeko na mpona saloma be ezala pasi mais so na zuyo collègue na nga na kozwa mobali na yo na ko finga yo na ko bano de n'importe quoi donc biso nde to bandaka sinak ba mama Deborah ba Karine Massamba Charlène Benz Nadine Mbwisi moi c'est ya Moïse Matuta Silva Mama Jana Kutingai, ba Melina ba Kutingai, ba tonga na kuta kezalaki Mbwisi, Mosa Matuta, Karine, Mama Deborah, Ndina, Caroline Palongwa muke mayeko zonga, ambiance penze zaka normal. Ke muto akangelo elongi ya salon. En tout cas, la tkala mona ngoti. Ils a quitté. Ok. Puis à son âme, mon maman Déborah, Makio, et puis ambiance Isaki chaleureux. Très bien. Déjà avec la grande famille à Sinark, Sinark d'avant, Sinark d'aujourd'hui, différents Isate. Mais ça nango makasi penza. Eza makasi po Sinark ya lelo. Nandimite présent kaiba mi pesa kakor amdenga pesa ki ne bande po lo koni telema. Aibi que déjà format batu makasi babima. Ba oya wana présent comme mtaba voyage. Peut-être comment les lois allaient à l'objet azawate donc au moins la carte ça quoi papa tchamande ko boko abne déjà na bolingono so na bomwana tant bokoli boboti ma papa bi mwana oyeba oluka lipa mwana oyeba oluka boy mais avant zota la bino penza pour lobby bobebate donc c'est différent na baleki na biso ba lelo grâce au biso tozo pas président na limite ba bazwango. Comment est-ce que aujourd'hui ton a géré succès nayo déjà Kinshasa 100% que Sinark un moment et il a vraiment battle surtout dans groupe Muyombe gauche neto ebaka nakala. Comment est-ce que gérer succès surtout qu'il n'a pas intervention nayo zaki nango Thérèse normal succès ce qui déjà au kola ngalo bakelo moko te ko bebisa mutu mutami bebisaka na volonté naye. Ok. Donc ce qui déjà so kola na makambo wana te po net na age na ngabo na komida maman bana kolisi bana na komina bakoko na ya ko baby sa éducation no talango na age mukene baby sa na age c'est que na sepeli. Donc déjà makambo na salate na bo mwana na age no salate. Au salate parce que vous avez bien fondé. Déjà fondation est équilibrée. Fondation est makasi. Ok. Donc na age no mona donc succès non so ya na gauche droite. Tu vas essayer un peu de le tournage. Okay. So na uti dans la tournage tina na ndako pe na chambre. Tam suna lali. Au moins bango de bana ba obete na porte maman na ça ola la bo déranger na te peut-être to bimara chaque jour na jour repose que fona pima. Donc so ki na nga ndako na te yeba ki na tournage. So ki na tournage te tam suna na terrasse na oteka mama masanga na elu ki bana nga mo lipa. Ozomona. Donc au monde nga na place publique te sika ba sa otoke boîte otoke. Et le belango il est le remonté. Pour ton nom, je peux te gagner les dépenses pour nous se mettre à banana milk. De la place donc na biloko na sate na bomwana na ajo so na sango na beli liboma. C'est pena na beli liboma. Na sali lo monter na bomwana na komi bona kolisi bana pona pia bango éducation. Sko bana nga moko bola d'éducation. Tout mwana nga moso nga sa mabe. A banga makasi po mama ya biso mo sala ngote. Voilà. Donc mwana nga moso sa mabe nga sala ngo amuno normal. Donc il faut te banana biso moloni tozo sala to lo na nini. Na loni nguba fona boka nguba c'est ça na rolo na nguba te pona boka lisango. Ok, voilà, bravo. Mais c'était quand vous remarquez que Thérèse vraiment je suis un artiste comédienne ou une aza ko émerger na kata ville province à Kinshasa au Kombo tangami Thérèse au centre qui en camp. En tout cas tout ça na biso to ba ke ba konji batala ka biso. Ok, ozolanda et si ko maman Olive benga kanga ndina santaka penza ki balanda kanga batala kanga. Ok. Et puis ko koma na résidence ya maman Olive abenga na kombo yanga yana. Donc c'est que alanda kanga. Parce que tu viens de dire déjà que mutabengo ana sega yebi. Ayebinga. C'est que alanda kanga. Ayebi maman na. Ayebinga na kombo na ngisanga chair de poule. Et puis oza puis na résidence présidentielle. Voilà. Et puis ça meni mutuni so touté. C'est que Thérèse a épaté, c'est que Thérèse a marqué époque naï. Voilà. Na marqué époque nanga. Et en plus il sous oui kende. Ba maman biso Denise a sa carte maladie. Après si peut Thérèse. Ok. C'est que Thérèse a ébani. Voilà. Fierté. Makasi. Dans les bons. Na makasi na ébani. Ba yebinga la bakonzi, ba yebinga libanda. Au vanda bo mutumo yebiete. A bengio. Non c'est pas la yo ana mboka libanda combien bato ba olekana na ta chance te ba tcha litoy ba tcha téléphone na litoy ba bengai benga ba benga ranga
mosusu mpe nayebi ye te natieli yo mbongo zwa olia na bana natieli yo bomela ta sikre mosala na yo osalaka kitoko nazwaka biloko nazwaka nayebi jour nakota na besoin de to place mona somba lipapa to nini te basombelanga eza déjà koyebana eza déjà succès osali moto afandi boye ekipisi eloko epatereza na sepelaka ne moso eza déjà koyebana so oyebana ye te est ce que mama oteka pondu na koya babenge te babengi mutu mopo naza star naibani. Voilà. Donc jusque là t'as pas de regret il y a au sala théâtre. Non na regret il y a au sala théâtre et loko baby c'est biso théâtre makasi za YouTube na bino. Ah YouTube. Biso tant tozaka na biso bactérie ya baba. YouTube na biso. Ya bino. Ah. Bino ndi ba YouTuber. Ah OK. Ya biso te. Biso te bino. Biso tozaka biso bactérie so c'est quand tozaka na ba CD, tozaka bactérie ba producteur na biso. Pour ba finga yo c'est que yo bandaki lo mobo bato poto wana franchement pour ba lo bano likamo tam su yo dekonaki na ba dire na yo bango so ba yo kani film yo Teresa za to somba cassette wana te ou l'équipe le kosa que so za conscient o saki mabosa ini o présenter beskise ne pas bandeko na yo pour musala no za théâtre musala no ezali o sali théâtre ba futi o lié mutu moto puis producteur moto olinga asali théâtre na ye so ba boya ko somba yango ako écarter yo alors est-ce qu'il ça ko remplacer yo au monde donc bande ko na biso na kabaza po ba finga pe mutu ezaki mo passe na ebité génération ye na ndinga mabe na ebité likamni ya mabe ba youtubeur ba mona biso na ba komaka ba injire ka boye pa et puis ma sans kotala. Et puis sur les finga ba fi au moins on est na fingo yo tamula ina kosi pour za mukuse c'est na fingo yote mais les l'homme to finga ba défaut za na nzoto na en public ba insanité bana ba otala ba micro ba otala sans pudeur ba mom so bima et ils ont lésé ba tumbala moko ba tumsu ba koza pour mona akui passer que attention à kufi tant que mutu na kufi ba zusu liwana ba bambela so mutu mo maboki. T'as la poste qui na internet. Au monde ndo mona ki to mona to mo sa musalongo po izaka musabi so to salango. Neti lelo pena nzamba penga musala moko bo. Na fin de mo futa nga mo mbongo mo bo. Otiki. Notika. Ozong sianga cassette o mokolo mona nga na zu musamo na kenda na ngai. Na kenda na nga musala na fin de mota na caisse mo lelo mo bafuta nga ta mbongo mo bo futela nga ndako. Elese nga bana. Non, ça t'es. So ba bandé moki, noté kata makala. Oh, si le monde de terre est fait aux ongles à théâtre été. Et ça linga bien, célèbre ba linga partout. Mais t'as beaucoup de regrets hein, vous allez choquer trop hein. Mama kambu moko i choka mtu ko ça que mtu pas perdre vie. Na tika ba orphelin nga. Ba luka place au hôtel mais la té. Non tika théâtre na beaucoup la bana nga ba koko nga balinga nga makasi. Imagine toi qu'on a liboso prudence na bela kalino na bela alino lino salanga pasi makafe ba kiko longolango je suis ko na kendo tala ba mpo ba na yolo na papa ba futela ndako oyebi ke ba yebisa ye fa ba ki longolanga lino e mona na rapelanga ni alingi ba longolanga lino te mama shaka kufa ko ba longola ka lino. Dieu m'attend parler. Maman il faut pas faire ça. Balongolongo te maman, maman. Non, il faut pas faire ça. N'enlève pas, laisse ça, maman gabi. Balongo habité. Comme que maman chaque fois kufa pour balongola kailin. Donc yé loko ni tikale na mutu, so ke longolanga lin no sani. Kufa. OK. Pina ke ndolongo lin no na ibisa bangote na bimakabu na ke na longoli lin na zongi. Na na laxi balongola ki alela loko ko na za 10 ans. Pourquoi tu as fait ça maman? Abandi ko lelenga be basi balongoli. Donc na mutu na ye aligi ku pour perdre ngati. OK. Pour ngandi na zona na lokwa maman na lokwa tatani mais sa petite fille na. So tom no boba makamu bo ezo lésé bango. Apekisanga théâtre ti mona na mukiwana. Mona mukiso bata bo na msota bino apekisanga bina ngala keso sa théâtre te. Batu ba finga ngami na sa théâtre. Ana 10 ans. Poni awo banga ko perdre koko na ye o azalo ko nyoso na ye mais bino ska bozo ba te ke biso tona ba charge moko o biso moko to mema tam so sokinga na ate 1000 francs kabelanga o pesa ba koko na ngate
OK. Mais on a besoin à comme on a 20 à 30 ans à yebi ma bena malamu zamba PC li balato a PC musala moko bien. Attends na kufi na tiki bango bien. Mais na moment so na tiki bango baté mais nani leki nanga aza koko na bango mais ça le koko na bango ya leki. OK. Nena ozana souci ndena bano ozana souci na lukele klasa ta. Azana ngote. Quand c'est les 10 ans ngote. Donc internet est copé ça biso ba o ko fa na pe bo bela te mais o a stressé na niveau mo ezala te. Pour ba fingi kan internet. Mais si quoi le quoi to comment yembe ngodi anze muto mesana nango. Antoko soko bando finga tal lelo ti lobi no talo kaka. Ate choqué mais nous a stressé ne ti alibosoté. Voilà. Des de tes enfants va préférer ça la théâtre et permettre bango. Na permettre qui deuxième nanga Sabrina. OK. Mais bah tu vas conseil par-ci par-là, longola moi dans la théâtre pour coacher moi na yo jolie fille bonne TV bonne na longoli. Na linga souti. Mais ce qui ngambona sai ba pièce nanga, tellement y pas za mo chaude hein. Ce qui na sai ba pièce nanga c'est ba toi moi bongo na benga kai. OK. Na benga kai pour na mona na bisa kutu mam sabi mam sita mo kitalo na yo. A jouer lokola yo a jouer lokola mama leki na yepe coquette. OK, ça. Azana ba aligné wana voilà a jouer à Kabongo en tout cas ça nga fierté parce que le petit au monde biso to ça théâtre bana biso pe ba mi sepe ba ça musique bana ba pe ba zoyemba donc ceux qui peut le lobby misima mutu ya yo ils ala bien mais afin dananu ate après au sala ba va o elika ba ko ya za mwana na kuma bangi ya makomingo ko sa ni nimi moko boy a utiliser mutu moko boy a ko ya envers mwana ba ba mi koma ebeli kapo ba nuire yo ba ko koleka par et pas moi na ba nuire yo ozo mona ngo na yebisa ki afanda nanu ba vent ba mi pepo ba makambi belé et les canana plus tard so nga sala au sala akula akoma na mur voilà akula kokola l'éducation nanga na ndenga famille nanga yeba koko ya na ye mais akoy na ndengi na ye akoza ko atamsungai c'est ça na ko bateke fa copier nga na makamnyoso akoza atamsuna comportement nga na zana ngoti oui azala pe ferme na makambi belé a pe ferme parce que ça moi c'est a femme mais aime so ko za ka copier nga pe mobimbati a pe na ba qualité na ye a pe na ba défaut na ye voilà côté faible pesa voilà ezalinga pena na makamna pena ka faible oko matabokiti ata biso na faible na 100% voilà na pena ba makamna ngo faible mais oyanga ya mobali ya liboso ya za maître chorégraphe za artiste na ndenge pe babina ki na francophonie azaki pe parmi bato na babina ki pe na francophonie donc na tchaka ka loboko nzamba pambola yaki musika akende musika oza ko évoluer dans kata sinar ko maintenant na open na nzonzinga na mema okuna na nzonzinga en tout cas so na buki le côté ko zala mabe wana tango père son nom Gilles Bavo mambo ça ba film na ye voilà mingi bat bazo ke kuni zala ki en se le jour na la duchesse voilà ba na biso asinat baleki nanga bakindara ba tournage na bango bakindara nga mo na bengi bango ya te ba mimanga OK na bi en ce moment kinaka ba nzonzinga bino moko deuxième motivation na yo oui ngabo na benga c'est motivé solo lendo na yo comme na zoluba OK oui ya bino mokinda kan nzunzingi bino moko ya na bino azali awa so esika mo pe bokebo moni ba luka pe muto a jouer mama bo benginga OK ayana ozape posa ana za posa ngote ni nzunzingi nde muto sala abatu bo memanga ba e Gilles Bafa sala film moko kala Falina Ferry Falina Fali et Ferry si je me trompe pas ba yo memanga na joie mama ya Ferry maman 2 minutes OK film elle bosse na jouer maman 2 minutes ya Gilles Patali jouer na ngai un peu aussi si tournage yango après on a transport ça 3 tableaux si je me trompe pas na grand hôtel on a ça là 3 tableaux et une petit ensemble et bon bafta mili mukeboyi on à l'époque na ciné bafta sur $200 OK kala on a bafta sur $200 qui pour la ciné que vous en a salaire si sinon on a sponsor on est belé taka na R1 bafta nga 200 na kepena na bureau na mati na signé na enveloppe na nga $200 en ce moment mukeboyi abi merde zo kaka et moi comme ça ba liboso ezana on peut transport ça ka 3 tableaux des films moko susu ko ya Gilles Ndesco akomi nga pinza na film mona ke jouer linanga abi bobenga nga Theresia na joie ki marâtre ya Ursule na bongos bazaki bana papa Shaba OK nga zaki sko marâtre na bango na bandako nyoko la bango ndeko na suku apesa nga vraiment caché donc il producteur na nga liboso abimi sanga na ba film eza Gilles Bavo Mambo
Voilà, donc, bandeko wana nous a qui motivé à bango ba mi makone on se le zolo avec la Duchesse. La Duchesse n'est pas orientée qui au pays aux 8 PG hein. Mais oui. Mais oui, merci na bango tam supposé wa dai motema mabe ba to me mayana po anini. Mais comme nga mona yaki na 5 baleki nanga bazaki pe na motema malamu tomba moi qui place mo ba luka maman moko jouer ba benga na ke jouer. OK. Voilà. Après puis je peux pas lire bando qui ne depuis pas tout monsieur oui, on a joué pas Gilles Bavon a joué film on a liboso et on a bossé des titres nango après ba producteur so baye Rémi Kelo laye ba nani major zolo pa ye ba condoléances na PC abu ocho bungisa maman na biso maman major ba condoléances na ye major pa benginga ba podi mutu na jouer ka epa na yete nani comment ça va film ba limba nani Alpha Bokoli dans natika to jouer film mo ya été mais Top Vision zala ki Top Vision kana ayebi maka nini na ba oui internet oui bon na ba cassette kuna na habité so zalaka mais na jouer ka ba producteur presque niso OK Isaka bilan wala mingi bien to kutana biso nyso na ba tout kutana to samsala nyso très bien sans problème. Voilà, mais aujourd'hui il faut dire merci par rapport à parcours professionnel na mutumoko ko ebisa nani merci Président Caleb et jusqu'au jour d'aujourd'hui il arrive toujours à te gérer en tout cas ozaka na makolo atana za vraiment na makolo na été mais za papa. OK aza vraiment papa na habité sur la présence sur bazala bongo président Caleb aza papa punanga parce que afungwela nga motema et puis na ebisa kaye kombo apesangeza kombo bénédiction. OK ba bisu ba pesa ba kombo po ba muto ko ma fima cha kombo na eza pasi ba msu ba benga ba producteur ba benga ba msu ba benga ba ba koma fima ma benga ba menga ti lelo kombo Caleb kanisa na mutu na pesanga e koma makana ba histoire ya bato et comme maka donc na carrière nangai donc na dédié ngoka à présent Caleb yende muta sala kinaza ona zali so na yebani ba benginga kombo nezo benga ma partout po isa kombo ya pesanga isa kombo famille ngati isa kombo na botama nango na Sidark. OK voilà s'il faut dire un mot déjà à la biso ko nini en tout cas papa Caleb aza vraiment papa ya motema munini papa Caleb aza lokwa ba papa nyoso tuté ezate ki nazolo bapo nazamona na bimi pa na ye. OK et puis ay patenga na matanga ya mama Deborah pona loba monta o ya pesité na matanga wana en tout cas le président Caleb a pesi monta mo donc elekelinga imaginaire elekelinga et puis yango isalaki ki kende kozwa ebembela Lubumbashi et mata avion et ya awa en tout cas président merci beaucoup vraiment na kati ya motema zalaka papa oyo zali pour Deborah à part que zala mona ya Sinak atika pe Sinak mais tant ku fezuye président bimi lokola papa na ye abimi lokola papa na ye asunga ye akundama na honneur zalaka bongo nzambe akobakiselo sous belé okende vraiment musika ko changer comportement te to tungisaka ye lokola to bombisaka ye mbongo na ba poche na ye président soko yo ko lelela ye ata azanga ki yango au bimisa au pesa yo puis au laka yo au pesa yo donc izalaka bongo ko changer te o batu ba lobelaka yo tant que biso moto ebi ozano bongo te zalaka obiso to yebi ndongo zali et puis nzambe nanga bakiselo mikolo belé o mela eloba nango pasteur Moïse Mbi nzamba batela ngayo nzambe abatelela ngayo nzambe abatela ngayo mona pe ba Brian Kokola ba Brian bakomi ba papa ba Brian baboti bana biliva boti bana ba suka pembe osimbi nzete to bandi ko beta ba histoire oyo tandis que beta ba histoire oyo par exemple ça zaki boke na bino tournage na salongo epana ye ayebi ke tournage ezate ma vandi sabino na bokasi bo tourner peut-être tiro to tourner to na ngai to vanda ka to sololaka karina olamba to lia bo vandi na biloko ba chielie ezate ke to ke na sani na ye amemi pembe bocha maboko na sani na ye abiloko oli donc eza vraiment papa moko epata biso makasi et puis Sinark mobimba to zaka andi to za merci madame John Chibango mami moki merci na contribution na yo o pesi na Sinark merci na mama
Nadine Mbouissi, moi c'est papa Moïse Matouta na contribution na yo. Merci Sinak mon baza mobilisé na ndeko na bango akufi. En tout cas ngamoko merci makasi na leki na ngai Caroline Ikwa na ba effort nyo sozo salozo matozo kita. En tout cas nzambalola azong c'est la biso ebele bino penda pambola bino makasi. Merci beaucoup maman Teresa comme Melina pe lisusu maman Jeanne en tout cas baza motivé na makambo wana ya matanga wana bibishi sensi na maladi na opération mazo telema nga mingi nzonzingi na matina kiti ya na mona na te musalozo mato kita po bakatela biso monta moko to pesa wana poto kunda ndeko mama papa masamba sakoli mama santi masakoli biso nde to bunda na elongo na famille bande kwa Deborah Tiki to kunda donc merci Sinar ki mobimba merci. Voilà, comme pour comme maman Deborah va jeter un coup d'œil de l'autre côté. Comment est-ce que vous avez organisé ça la bien parce que tu as dit peut-être Boulobi qui a un DPC négligé bino et négligé marambo belé bagaté soki et ponaka bilungi to pesa randeni mais le quoi na moi qui CG amata qui c'est que basola na président. OK. Na moi qui oxygène na kindaki c'est que basola président et bikendi babongisi mais déjà biso moto so ba disposition nyonso le souci na bino zaki nini NTPC face à la nini. Ça ndenge sala kana batu nyonso. OK. Aza comédien na artiste comédien. Akufaki. Amta maboki. Donc est-ce qu'il y a qui enregistré dans NTPC? Bon, ata zala quitté. Est-ce que Mireille ça qui enregistré? Aza quitté. Mais le quoi Akufaki ça comédien. C'est qui to kunda na oner. To mona ki papa na biso abota Mireille sa bota pe biso. Alela ki so mwana nga kenda sa mikolo belé. Ce qui bozong c'est ngata accord ango a. Moi 10 fois moi 20 fois moi 1 franc et bimena maboko na biso. Et ça qui mama Gabriela tungisa maki etaba tsela ki ba mission lokuta. Mais abandeka ko se pour mona na papa ntsaka ba longwa ke ba check ba keti lufu cause les bimbi. Et ça qui ni un TP7. Tout ça, tout ça, 2 points de mesure. Je dis pas par rapport à Nzonzing, par rapport à fréquentation aussi. Eh, Casimir, c'est pas Tikan Nzonzing Kalat. Tikan Nzonzing Kalat. Parce que peut-être rapport, il y a. Peut-être, peut-être, maman Thérèse, toujours maman Thérèse, ou maman Deborah et Mbaki. Toujours maman Deborah. Les lots, qualité, les lois, Zanzela, la bichon, maman Thérèse, quoi. Est-ce que tu penses que réaction est à la némona maman Deborah, maman Thérèse? S'il faut le dire comme ça. Si on a la réaction, ah ok. Bolongo les locaux, on a tous obéissant news sur l'artiste. Ok. Tolongo là. Pour ce que Zubongo, bon ça la Thérèse ma casse petite Thérèse a-t-il là ça. Ça dépend de l'attention peut-être l'artiste Azaki na ngwa moment kazo vivre. Yonde dans le bado. Tolongo là ngo to sala news ndenge moko. Eza bongo. Mais jusque là dans le bon donc makambo comme le CG déjà OK. C'est Jacques Ndé kuna limde basola na présenter mais lelo déjà na butu ya lelo na 20 ans na bikapi na foi. OK. Veillée mortuaire zawana lobby enterrement na nini na cinquantenaire tozala na tongo pour que tika nzoto moyi na dernière demeure na ye. OK, que son âme repose en paix. En paix, vraiment. Merci beaucoup maman Thérèse, nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Hormis les théâtres, et là on est sous maîtriser aux en connaissance sur Yango. Au téléspectateurs, fan nayo, puis quoi en profiter sur Yango. Hormis les théâtres. Ah, ngaka théâtre. Théâtre. Théâtre, pas minute no saka théâtre. OK. De l'homme sous apesanga so ba na sani chiloko na s'adapter na lukana yeba yango. OK. Mais théâtre comme na yebi. Théâtre ka yebi yango. Voilà. Maman Thérèse, ce te dit tout à côté ton état civil au BTM sur les solo papa tika bicho au tikala maman waza libre avec ses enfants mais tu es vu que vous êtes responsable mère des enfants mais tout le bani célibataire au bon moi sur un rosa mbal déjà la question non mbal nanga non mbal nanga makasi tu le dis avec arrogance non mbal nanga OK na mobali na vraiment mobali peso tali pa mobali fier de lui en tout cas na ngake pe mingi na pesi ba bisou un père responsable numéro 0 zaleki ba mbayi nyonso maman Thérèse il penza leki mbayi nyonso mbayi nanga mbali penza mobali mobali voilà mère de plusieurs enfants mère de 3 enfants OK tu penses encore ajouter so nzamba pesinga si c'était toi à décider au cause on a combien de bana so il faut de 5 ans na kanana zana 5 bana OK bon nzamba pesinga 3 ça va qu'abord bon on peut espérer encore que elle a penga 3 petites filles
Ah, on a l'équipe 50. Ah, le guide à 5, à Baxio, non, quoi. Parce que ma petite fille, nous, on va ban. Banda, bébé, maman. Maman, ok, c'est bon. Pour moi, comment il y a bébé, mon parce qu'il y a une ça, non, ma kele, l'on est allé. Oui, ok. Il y a peut-être, maman, soit mon inga, il y a maman, pour maman, est déjà, la tinde est pénangolé, pas maman, bango. Ah, ok. Après, il y a ça, quand on a kunaye, na mwasinaye, na banana, mi bali, ngabi, on est à aucun débout. Ah, parce qu'il y a mis ça, parce qu'il y a mis, moutou n'a na luki moi quelque chose na pesi moi sinaye akendeni Angola panzinda kuna zongi si ya pa na biso na salongo na zonga suma muke po yende ba iskokanga mbongo na ya voyage na zonga moi muke so nzamba swinga susu abimisa atakinde ju ba petite fille nanga ndé na luka kina zwa moi esika moi boy pona za na bango ozana bango ok mais modèle non na théâtre zakanani Maman Pépé personnellement moi j'attends sur ana déjà des sons vivants na linga ka indi makasi ok na linga ka makasi vraiment mais na zo attends sur ana été mais ba tu me suis pas ta ba mona biso quand on a ba ressemblance voilà tout le monde vous linga Maman Pépé en tout cas ça le coup là y bon na habité dans linga maman on a vraiment amour en tant qu'une mère femme publique nous talisa maka de partout bat ba ebio. Lelo, s'il faut, comment est-ce qu'on arrive à digérer vague où ils ont lelo na théâtre, n'est comment lelo, bateau bana gauche, bateau bana droite, bateau bana likolo, bateau bana si. Comment est-ce que you joue kango, comment est-ce que gère kango attaque responsable? Normal. Tu trouves comment ça c'était dans les bons? Normal pour so le bina na mila bière ou na kombo na non mila ka yo te pour se pe na mila yo mila ka soki mi ding na mila ka premier samnene donc so na mila premier samnene na mila premier samnene pour sous la janga normal donc par rapport à vague on est ça maman Thérèse a dit oui c'est bon et bon tout ça ni so na le bina OK yaka ko mila coca yo mila ka bière o lingo mila coca te o mila bière na o mila. Tu penses que ça fait évoluer aussi votre travail? To biso to ke ka tourner to kutana. Quand la TV ne soto ke miso boto sasani. Soto ke na tourner to kutana to solo na biso. Oh. Aka to ça na biso bongo. Mais dis-moi d'abord, ils ont la que batuba tenir en bon manatin. Et to bon manatin ko monter. O ba bon manana basa to bon manate. O Monique alinga yebana na ko finga baninga. A finga no baninga po ya yebana wa Monique o yebana po na tourner ba film a tourner ba film ba tala yi c'est tout pour son ebiso ki dibiga nezana mela fanta o mela te OK ngana mela bière te mela ba bière amiki ba panache na mela na ngango na tuzango no mabana ngasi ba ebiso na yena somba mo lu carton na chena frigo na na chambre so na tindika mo zola masanga na ngai za koko na ngamu kebi fuma sangala ya mama iza o ya panache OK mela ngo somo donc so ibisinga ke mela midi non mela te pour mela panache. Mais déjà na kata musana bino est-ce qu'il faut avoir des tendances? La tendance c'est ça oui mo yebi ki ça. Il faut avoir ça. Est-ce que c'est important d'avoir des tendances? C'est important ya ko zana ba tendance wana mais musana biso sengi to za bongo. Et ils ont quoi rapporter ni? Et bra obiso moto le ba ki apporter wana. Merci beaucoup Elésia. Tout le monde a apporté la loko moko te to le kaka ba différence mo bezanga sanga ngotina. OK. Voilà. Mais consciemment maman Thérèse a comprendre que j'ai apporté l'autre. Et l'autre. Donc nga lokwa na yebi ke nga na nga bakuka na bakuka. Donc si je comprends bien théâtre d'aujourd'hui, théâtre d'avant, maman Thérèse a préféré théâtre d'avant parce que ouais les gens quoi apporter l'autre. Les gens quoi apporter l'autre. Mais ils ont apporté quelque chose. Donc, je vis par rapport à comportement. Il y a une comportement, les lois, ça m'a dit. OK. On a qu'on se le dise. Les lois, ils ont ma vie parce que quand tu as qui bouille. Et mais s'il faut arranger, maman Thérèse, ma péché responsabilité ou alors. Les lois, bazala te na ba banzoni na so ba cassette. Mingi so bazala ka vers la fin. Donc il va parvenir. Côté so ba des autres makasi. Donc va parvenir ba autre des ordres. Bon moi ba muta ba ki ne likala. Au bon acha comme putulu. OK. Avec bi la likala. Ba tiens na moto. Souka likala ko mani. Putulu. Et c'est ce qui dérange. Mais comment est-ce que muta vous avez likala comme petit putulu a influencer bino. Influencer bino so bo panza na bino. Mais vous s'emporter comment? Na yebite wa ba ngata. Ah yo s'emporter jamais. Tu gardes toujours ta position. Position na ngwana. Tête haute.
Kabon. Merci beaucoup, Maman Thérèse. En tant qu'humain, tu as aussi tes préférences côté accoutrement, côté à boire, côté à manger, côté parce qu'il y a une dame pas fait nanda quoi bi Maman Thérèse a s'appelle ça il faut na ça ta cadeau ali papa oui bape likolo to na likolo nanga en tout cas na za likolo pena munene penza te OK 40 so 39 faisait munene na lataka so 41 za mukina lataka OK mais likolo nanga famille za 40 na préféra maputa pona joa mingi maman OK maman so on a kolata babiema o nyoso o batu balinga kolata comme les garçons OK ça pas to ba pouf ba garçon ba ketch dans mon relax mon voilà comme les garçons so boye na lata normal de basu lata na lata nanga parce que na moi aussi OK na lata ngo donc voilà na lata taille 50 OK côté accoutrement tu aimes bien kolata bon mais côté à manger on a collé comme manger penza na za facile comme bonjour na me bayebi ndanda on a monté na za pour ça une semaine on a l'été si on a bini kana ton ameli thé rouge bon ba mena bango ba tiele menga na mela thé rouge on moni il pa na pe sec OK na tia l'autre na kati au matin na 8 mois na maigri moi OK je ma discipline kota olia nde na bima abuna ki tournage so na grignoter le repas na bima ki kozonga na ngana le l'autre na leka pomme pomme vert na lali non liate mais simple comme bonjour so kalingi nonga ka poisson au betingai ngomena bena ngai no béton kalingi to na huile ça passe bominga fufo no lia on dit matin la lelo na pongna comme ronfler OK matindele donc plat préféré na nga na client dans moko so moninga ka ngana na terrasse na ngamba te ka légumes so alaxango ka na musika a Teresa mo te matembe yakit donc na linga matembele makasi voilà bon plat préféré na nga mi balé ngana ni so tika to lia rapo biloko nzamba faut ka kolia voilà mais plat préféré na nga veut dire pas la chose que otuni alingani beso linganga ngai batuta la poisson kalinga OK et côté sport on sala on a sport ni bon sport présent côté ça bisonga penanga moko ba sport le kuta mabeti na sana ngote bon mon ça qui samedi ba sala kuna menga kinda OK ba bon sport penza na c'est intéressant na vraiment te batuni ba sa ba sport ngo kabio tant okindaka okonda so tiki ufunga ngwami OK otina ngoza ndo faut sala kaka fana sala kaka wana ko mumba sport na za ngabona à vie voilà mais il y a une personne à la maison pendant que nous parlons ici on a regret pour nayo ta Maman Thérèse ya osala boy pour na nini na luka kombo na afandi vraiment on a regret mais c'est quoi ça au juste atali quoi zo regretter na mambo zoloba na mambo ni donc il y a un regret. Comment on a bien été, mais est-ce qu'il y a une personne qui a plateau au rôle qui a l'imbisayo? Le plateau. Le plateau, nous sommes de bien, non? L'imbisangai. En tout cas, nous comprenons que nous avons un plateau, et puis nous avons 4 ans de Saint-Esprit Mutaza. Ah, OK. Non, Zambie. Ah. Zambie, l'imbisangai, son asaki mason. OK. Yimtaku l'imbisangai. Ulika mutunu somokili. Muto mokila ko luba awa ka limbisi na nzoka limbisi ngate mais na bi ke mulimu mo 103 ans à 400 kuna ngana nzambo le Dieu créateur soit mona place mona tuka ki mutu na saki mabe ka yemta ko limbisanga. OK voilà mais ça mutu mo fasingo pardon wa muni ki fasinga pardon senga soit muni pesa na ngoti na moto asengate mais tu reconnais que mutu mo fasingo pardon na yebite on a évité hein na yebite nana mutu osanga pardon te po na saki mutu mabete to mutu moko osanga mabe mote aozela na sima mpona le bana TV na fulai ami sengela pardon ndenga bandaki vous avez déjà ingrate quelque part non toujours reconnaissante OK non to kepa biso ngana ate kende pa na biso ngana ate tout nanga ba yebisa OK na marche abona linga vérité na linga abona na mona mwana ngamu kuto mosa to ndongwa na lo kwa camarade voilà pour la linga vérité linga droiture ayebi mama linga ote mama linga ote mais de ko la jeune fille na ko kanga ye makamu nyeso tout mais o ngana o linga te o sala ngote po mama boya yango OK bosko po muto mokilo ngana botite muto mokilo na va une famille monte so c'est likambu na ye yani ya ndenge ya éducation na ye toto beta lisoni bandala éducation de base et contact de to na milieu na biso ba comédien tant yo selo ko ba comprendre ba mo oh déjà pas bon mal éduqué. OK oui c'est quoi tes côtés positifs et tes côtés négatifs ma belle maman Anna
na balamu na izaka côté nini mabe ya mama na na linga lokuta te. OK. Na linga lokuta te na linga bakosela nga likambo te ona sali te. OK. Na linga te oke place moko boye bando ba likambo mo boye mama na sala kiango zalaki boye zaki boye après on comprend que na sala kiango to likosa yanga pardon na pardonner de ou bien to sola ko amiable biso mi balé to solo laki. OK. Tant aux yeux ngo talango devant tout le monde mais likambo ngo na kati na yo aux yeux ba keza ma songe olingo sala ngo papa ba muna o sala kiango en tout cas na pardonner te. OK. Na pardonner te. Je comprends bien donc ils en battu monsieur yo ko pardonner te. Et changer nzambe bonzambe na été. Et changer nzambe bonzambe na été toi batamokili. Na ko pardonner ou pas et changer bonzambe en nzambe te. Alonga nzambe te pas comme an. Autika kana ngwende na et peksa pe nzambe te okalo sambo na ngati. Et peksa te. Au yo kanga pour comprendre que na innocente. Voilà dans Daniel. Eza bongo. Voilà. Donc il m'a côté na nga mususu na lingara mutalo ba vérité. Azala sincère nangai. OK. Ako sangate ma songe surtout na lingate. Et le comment que soit nga ndenge nini mais le ba na vérité. Batu mingi na vivant na bango ba yebi. Ezala ta mobali ezata mutenga ma songe ti. Ponga na zaboli. OK. So na lingi so na lingi peut so na boy pe likamono comprendre que likambo en tout cas boy na. Et puis to yo so yebisa ngai. Ah non moni mutu mabe tant que non na moni mabe na etenga moko le canon étape observation na otika ngoti. OK. Na linga ka mutu sakana ngate ponga mono nde na abona senga no eluka mutu na pasi mais vous allez déjà influencer quelque part na lo moko non mais influencer pour qu'il dépend ngo meti nini to yimo salonga na volonté na yomo ba kambiso sa mutu nyoso le bika na ko influencer soko boy ko kindo kendete. OK. Donc muta kende na volonté. Volonté ni ça muta kende ba ko ba influence ba bien il ko na za mo kende so boyo tiki so qu'est-ce que na volonté na même ki na loboko to kanga ke singa lokolo po kende te. Donc ba choix maman Thérèse ezara ba choix o yimo kwa lingi na mo na CP na ngwa tabo lobby. OK. So na sina CP na ngwa CP na so na boy na boy. Et si tu comprends que ça dérange aussi les autres au kika bongo et so déranger mutu menga mo déranger ngate c'est que nga mo CP lisinga so déranger yo zangate. Et so CP lisinga et déranger ça m'est égal pour yo za Thérèse te. Non ça là o yo CP lisanga o ko chokenga te tango ko zonga retour à mabe na comprendre que ça qui on a volonté na nga do zongelinga mabe ngam na salaki et dona kende likambo moko boy ba mona ke o Thérèse kenda ki po vie ya mutabenda ki. OK. Tango likambo ni beno comme vie ya ta paso mimenga il faut que na volonté na nga po vie lo bake nga kutu na yebisaka ya boyaka mais ko kende po emoka sepelaka ça n'engage que Thérèse. OK. Mais ils ont tout le monde choqué déjà mais qui écoute un website que non na ça il m'a on peut arranger. Maman n'aime ça théâtre. Oui. T. Donc maman Thérèse depuis qu'il a commencé au choquer mon tuté. Choquer na mon tuté. Vous allez ingrate pas mon tuté, choquer mon tuté. Na choquer na mon tuté. Donc parfaite au ba izayo. En tout cas na parfaite. Merci beaucoup Maman Thérèse. Ba ndima ba ote na parfaite. Et donc non moi na choquer na ngati. OK. So na sala eloko mo na ignorance. Au moins il to zarabo le bika na ko se eloko mo na ignorante. Na ebité que non c'est eloko mo toi batu. Na ko bateka ngam na saka likambo isa malamu koleka. Na koza na pose lo mo boy. Na tango wana za posa na zwango. Ata se opekisinga. Mais na za ignorante. Na sani. On salonga. On salonga. OK. Pocho na toi je veux te taper quitte là. Bozo mono. Besoin de moi. Donc molimbisanga. OK, problème. Donc na sali kambona pona sepelaki. OK. Na parfaite penza te mais na sali pona sepelaki. Voilà, aujourd'hui s'il faut dire bravo à 2 ou 3 bandeko o basala musalama na basala musalama lamu na ba structure. Okoyi bisana ni bravo. Bango nyoso basala bien. Bango nyoso basala bien. Bango tout basala bien. À l'exception de Mututé. Mututé. OK. Bango tout basala musala bango bien. Bango tout bon c'est ça public. Attends, ça na quand au don public et dans bango. C'est que basala musala.
Donc, Moussala qui est dans Malam. Kitoko. Voilà. En tant qu'une mère, pour finir, responsable, mère d'une famille, et surtout que, a une expérience pour un parcours, il y a Moussala, s'il faut dire quelque chose, na bande ko babiso bota là, ou basala Moussala mo na bino, pour bien évoluer encore le travail, parce qu'il n'a qu'à Moussala, on est tout aussi en vivre, et on est payé ça moi un franc pour qu'on se foute à moi loyer, qu'on loue à moi, qu'on paye ça moi n'a pas qu'une d'été, s'il faut dire un mot, na bande ko na yo, au bossala théâtre, kolobana bango lo mo boy pour motiver encore musale kindali boso okoyebisa bango nini non yebisa bandi kolanga nyonso OK to tika ba injure oyo ezo soulager baninga te OK soko moni que ozana no likambo lobate devant caméra kolika na télévision te OK kolika na télévision te et puis so moni que ça kilika moko elezaki Teresia le cas entre binomi ba le bo solo là OK kolekela na TVT pour koluba n'importe quoi mutu muso akoza ne aza innocente aibi kambona tata akabo pour kombona na TV ba bengi yango kombona na TV mati miniature mati kiteki uzumuna bino bomona ka za mutu mais quelque part yemoko place avant na yemo ozutu na sali nini to solo la ngo biso na biso ki to lekela ngo na ba TV pour inutile, pour rien parler, pour rien dire. Mon lekeno na TV pour loba na okaba mona ki oui Teresa leka ki alobaki. Et sungate to perdre ma valeur est belée et pas batu bi loba loba na biso moko. OK. Wana biso vérité. Kaleza que vandi bonnet fin du mois boy na futa ndako. Peut-être na futa na mbongo musana ngati. Na biso vérité. OK. Domiti la tindi, Karine Manessa tindi, Maman la tindi, Moutente la tindi, o sutuka botam suspoko omona. Ah, na nzonzi na kende ki banda les premiers ti les 30, ba futa ki ngata musu na bima na $400. Mais fanatique Kabila tam sous 2000. Là je te dis vérité. Mais les lopo fanatique Kabila moto. To pe ba vanda kuna ba te biloba lo baba zoba mo. To koma benga zoba partout. Poni po biso moko ba sorti de teleki. To pesa accès na muto ko fingote. El royaume muto vandi bo posa ma bezu o pesa accès na diable fungoli porte à côté. Biso moko. Moi peut-être dernier episode vérité. To perda ba respect pas ba fanatique. Biso moko. Fanatique a comme ozo monopole ko finga yo moko. O leke bandi ko finga Teresa o lobio si Teresa lo poso. Le plus maman na Teresa met dans la main bino balembo okini. Nous lequel était vous finir Teresa. OK. Et qui to côté ba action no si uti pa na bino. Biso moko na oyebisa yo bato ni so analyse na TV. Biso moko ngana na ikambo moko ya lebika na bimisi ya lebika na bengi mutu moko na bike mutu na pesa nga $100. Na zuivi ya lebika na bandi ko tanda ngana ochi kozala soko so na ramazanya obeto lisono lo. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Batata maman bandoki et Cizé bandiko. Partout dans le monde entier. Bino nyoso buninga femme nom isobe le roi du rire. Na sangi bino iloko moko pa bino pibu senga biso trop. Femme nom ibwaka nga, femme nom isalila nga nzimbu boy. Femme nom isalila nga boy. Memba libusu article na bino kodeme pe asenga bino eroko. So busari yango na kuzana conscience ke buninga nga. Soki buninga tout le monde va s'abonner à Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV. Soku kutiwana uteka katwing mbaramoko ubanutala bagaga somo ya kitoko na Chantal Yanzambi TV o biso nyonso teza ulika kuna. Minga kurubisa te. À la prochaine. Point lelo narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est Moko Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe, akobeti lo maboko, okozala beni. Chaîne ya Moko Chantal Yanzambe TV. Bana mputu, bana kongole mo Clarice, bana mukiri mumfimba. Vediri na za udubana binu sieni sali kaka moko. Oi binu bo banda kutala. Sieni wana Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV izali na makambu nyonso na kati. Oi binu bugulanda. Izali na information, izali na magag, izali na mafilme, izali na muziki ya lelizezi na ya bantu mukiri. Izali na makambu nyonso. Oi binu bulinga utala na mukiri mumvimba. Soku na kusi. Ay, mama Titi Landa.
ayuki yango yankutu na tindie akenda kuzapa kuna na kata mtali fikini na nda kuna ye mama tititi landa banda kutala Chantal ya Nzambe TV ukuyuka nyonso oyu sepilaka na yango izali na kati so kina kusi mama ida akusaka te alubaka ya solo ngana kei na ke kuzapa na tala Tina abeto liso na ina lubasko na TV to kutana na mwasi muboy aotanga kombo ya comédienne muboy atangi kombo ya chroniqueur muboy aluka da numéro na ye kon mwasi on quoi sala biso boye avanda kimate biso moto stubande to saki déjà nini patrouille toujours derrière ba photo ninga faka ba muninga nga mbiko bonde nenda nza Gambia to daina Tina na bi pardon ko sala ngote mais comme souvent maman santo solate OK soko benga ye o solisi le ko ezali kamwele kana déjà ye pe déjà bala ko bimango na médiaté et c'est leke belé ja maman sa tito kabona atikali ko ndimanga na Tina te il faut ya lukaka chroniqueur mon bois ya poto il faut pesa kaka ba luka de animo et puis t'as des choses gabanda senga ngoni me on dépend nga maïle que j'étais nous numéro ni pas c'est un numéro de point noté na kasi nous en numéro na yepo na za ma solo mo bo na obetele via au film ou théâtre a finga ya si vous ndingo mano sanga numéro wana na zu numéro na pesio on va beta pesio ko mta pesa nga numéro za terre il peut continuer à ça côté miniature ça ko ngamu na livrer OK poni ko sala bon tikango elekana lukai bo solo la bino ba oh biso Tina to bonde Tina ko fininga so bien na tika na si vous êtes qui place wana peut-être à chaque enregistrement biso to ne peut ko buka ka ndeko na chaye benga chroniqueuse wana lobe akotinda na maloba na biso to lubaki wana tala kuna kuta ina bandeko na pe place boye tala enregistrer ba motiver nga lisusu ba motiver nga maloba na ope eyoka ni ozumo do biso moko et puis likama makasi pe ezali to bongisa entourage na biso kana théâtre te na ba place to vanda raboye très important bano nyoso ba vanda no pa benga nga mama na bota bango te so bino ka mama moi ba jeune film kolono ba benga nga mama est-ce que ça nga bota bino ya kombo ya kombo ya respect ba saka na ngati tant que ba benga nga mama OK to bongisa na place to vanda ba entourage na biso en dehors à théâtre dans la vie privée on a ndé lelo soko yé soko kota ika en apporte soko banda ke pa ba RS nanga ba notamment moi c'est comportable biso ko to kamwa so to monya maman za ika nanda poni nazo banga déjà tant ba ko talanga na ba internet yo tana ndingi nae OK ata ba internet ba lo bien na ndingi nae ba faut se comporter normal ata so ba te ba ko se les mambo ba lo bo yango te yango ndi personela OK makambo balobeza ya lokuta ma teza ko sala boité ma vie ya lokuta et sauver personnalité na voilà c'est ça okomona ba commentaire ba tout ba fanatique ba obundana na lokwa diable na Nzambe ba oluka ba benda vie na yo ba fanatique ba obundana na commentaire te asala kango te asa o ba yebi o te mingi ba sa me ba o ba yebi film ba ye azaboui lokuta OK doto bongisa nanu bisiko to lalaka na isiko amona biso na seconde air vraiment pour théâtre ça na ba air mais nga vi na ngele kana lupango o ne ba ebinga so na saka défilé ya mibali ba omona ngwa so na da finga ka ba omo so na se comporte pesa ba tumbo tete ba omona ngwa OK ba yeba asi mamu mateza ba koseli nga na kota lupango mona matongi locataire moi zakabi étant mon ko kochanga bi tout semble tout le monde ba visite ndenge na ndenge jour no lunga papa na voix abi maman bitango kote na beka ki awa ils ont des musiques ils ont des boyé mais en tout cas aux différentes na batunyo so ngana yebi ponyo bibon parce que na place na vanda kana bimisa comportement éducation de base dans ngai comment ni fondation na ngao na zo pas na clé yango nde na tambo na ngoti lelo OK fondation on na zo pas na clé éducation na zo na base na nga yango nde na tambo na ngoti lelo kona na te bato mingi mo ba fondation na bango ni sisa na bango de ba tuba ngo tonga mabe moi abiya la sabine pe éducation bien la télévision exact
Voilà, donc to retenir yango bande ko pe batalio ba beti maboko ko e batinde ko na bango pesi bango quand même conseil. Nous sommes à la fin de notre rubrique. Merci pour na temps et puis attention na yo na ba ko pesa biso bien na mituna na biso. J'espère que ça a pas dérangé. S'il faut dire un mot pour finir pour aujourd'hui, moi le bon suka to retenir nini pour la maman Thérèse pe okolo ba moi un mot pour la ba téléspectateur batala ko pour ba retenir encore pour na yo pe bande ko no so ba yo de partout hein après mbote na yo na bato batika raoti quoi ou batika raoti pe un mot pour la rubrique na biso par rapport à mitu na biso par rapport au to beti rabino mabaku toi quand on soit ni sarabino voilà merci na yo Daniel, merci vraiment, merci maman Thérèse la émission te mais oza génial parce que émission sans polémique. Merci. Namandé ko boya depuis quand Daniel nga émission polémique ite mais boya émission bo kotisi biso ka kuno mona kende ni kuno ko mona kende ni e botel bion ni comment botel la biso ba okay. En tout cas rubrique na bino et zarango ma bete mais ma bena ngeza ki bu signala batute. Voilà. Bu signala batute boya ko tala batu mutu so okuta zo teka ne so makala na ye na buto sa pakana bimi kitoko mais comme mais pas makala wana te mais mec à côté de ma propre. Bon makala mbongo salité za kate mbongo bimaka et comme on ka mbongo ya solo donc il tomo kaka 24 voilà dans batwako retenir et pas maman Thérèse na kande bo moningai Thérèse na bino obolingaka obosepela kanaye nanda kunia na azali maman ya Dieu merci Sabrina et puis éloge azako ko ya prix dit Smiley na Skyla donc aza mère de la famille aza vraiment responsable aza mutu ya kosala ba blague te donc soki olingi osala moi baventure epa na ye koya te po okutana na béton po aza responsable aza na besoin ya vie mulai po biba makamsu tokutana ngo na vie nde e sengaka liwa ya mutu et avant donc ngana na besoin pende ya vie mulai pona boko na ba petite fille na ngamoko ya suka na inani na besoin ya atelema atambola akoma moto donc c'est ça quoi bana to tindara bango na mabete to boti bana ndeba to boti motema te c'est faux to bota bango na miteme kangama nde bizalelo bazwaka libanda yango ba mimela rabiso peut-être to baka 100% te to bota ka bana na bizalelo ya kitoko bayaka na makamna bango to sangisaka ba famille to sangisaka ba lien ya ba makila donc bota ka makambo ebele o ngai anna bota mana ngo tamsu yango Sabrina akuta nango te tamsu yango Dieu merci akuta nango to bien koko na prédit to Skyla to Smiley te voilà. Conseil na opesa biso to bongsano ba entourage na biso mi pa etozo tambola maman oza femme mariée oza proposante mobali oza homme marié oza proposant ya mutu bongisa na mutu oyo apesa motema aza na kimia po lobi pe oyamba eloko ya malamu mais soki ye banuka kutuka muninga azwaka kaka pasi na likambo na yo en tout cas na retour nango ozopeli kamba bien te ata sali semblant elongi na ye kozala heureuse to erré mais na kati na ye aza malheureuse eza bien te en tout cas na ba entourage na biso to bongisa na ba famille na ba couple et puis surtout na ko ko zananga problème na bana nga ba ko etalenga te mais voisine nga ko etalenga facilement surtout na ba voisine na biso to bongisa na ba entourage ka tozo vanda na ba fanatique na nga na linga bino vraiment mingi en tout cas so mutabiki na ina bino akosi na linga bino vraiment à mort de Mitil Mankenja papa Dilondole maman na Falon Samuzu na Shalon Samuzu bana popia mikolo de gros bisous maman Eonga maman Nela Eonga motema ya papa Nisembula bon séjour na Congo na ma fille promesse na pesi bino babizou na maman na nga maman Magui maman ya boboto maman sociale toto fêté 80 ans na yo auto fêtaki ya anniversaire maman Magui nanga je t'aime beaucoup de gros bisous maman gentille na pesi Mouswamba ML Mouswamba ya Titi Kaluba gros bisous bon séjour na yo madombi ya wanaza de quoi koko nanga na pesa ndoi ma copine madomi ya manyanga na pesi mbote ebele Madeleine na pesi susu Karine Manessa moi sanzela mino moi si mbinga moindo na pesi mbote ebele maître Chabert de Bruxelles ya net na pesi mbote ebele kuzola na pesi maître Blaise Bekwa champion olympique mais c'est le sénateur ya vie à Jido na pesi mbote ebele maître Bekwa
napesi lisusu ana bosai bambote ebele Mamilou Fonkenda de moi de Kati ma copine de longue date napesi o bambote ebele bena bato ebele bapesa bambote napesi lisusu Adolo Nyanga bambote ebele Mama Berfoline bambote ebele napesi lisusu bakoma mususu ya bakoma ngope kimi nango Mama Elimbizi bambote bele nazwaki bakado na yo vraiment bambote bele babakouk nyonso de partout babakouk tokitia bango mongo po baza ba ange adorable de cœur na pesi bino mbote babakouk nyonso tout papa Yoshua président Yoshua Ngodi na pesi bino bambote bipai bozali en tout cas na lingi bino mingi bozalaka nde bozalaka na présent na poste na bino en tout cas ba gros bisous na bino nyonso. Merci beaucoup, gros bisous, comme vient de dire maman Teresa. Nous sommes à la fin de notre rubrique déjà. Il y a devant toi des pièces, chambre, na cuisine. Même si on a le choix, na moko. On joue chambre, tu na cuisine. Chambre. Ok. Pona. Non la kati. Préférence ka yango na lali. Na roli ate me na lali na papa na chambre. Wow. Ah ok. Grave. Utilité ka yango na. Bo cuisine keka kolia. Oyo munene ti. Oyo munene. Na chambre na frigo na mo pomme na mo mai na mo bière na chambre na mo chéri. Na mo pas dans Chine. Na mo pas dans Chine na chéri na chambre. Et le qui cuisine. Tout est bien. Carré. Merci beaucoup, maman Thérèse. Nous sommes à la fin. Tu vas le récupérer entre temps. Ok. Ça l'a déjà bien. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'ère de séparation est arrivée. Vous mettez la fin d'une chose qui est sans commencement. C'était pas déjà facile de gérer les émotions. Il y a avant, vous savez, avec la surprise, ça se passe toujours comme ça. Et on a eu quand même un bon moment de s'échanger avec maman Thérèse depuis Kinshasa, l'artiste comédienne au Azako émergé, Azako exercé depuis un moment et jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a Katia Bosala, il y a théâtre, Azopé ça le meilleur naïe, il y a une intervention au Asala Kalilo, tout celui qui a tout celui qui de celui qui n'a qui de celui qui a maman Thérèse. Question pour nous de connaître encore qui est la personne dont tout à l'heure qui est la personne dont a Ekanarabarol, qui est la personne dont où il y a ça la intervention par rapport il y a scène où écoute les liens na Katia groupe ou quelque part place Bengi Sakae Ninga Uchuluba Anna Thérèse, des personnes différentes où donc il y a une grande différence entre Thérèse na Anna. Donc merci, vous avez bien compris. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à notre sponsor officiel FPT Misalandé. Transfert de jour au jour, ça s'effectue avec beaucoup de sécurité. Papa Paul Fiki, vous comprenez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, maman Nathalie Fikipo. Merci d'être là pour nous. Merci à tout le monde. Et bien-être universel. Nathalie Fikipo, maman motema malamu, maman motema monene. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à le bien-être universel avec la présidente Cynthia Ali, depuis Autriche. Merci d'être là pour les enfants favorisés. Le fille mère, orpheline. Merci d'être là. Merci à tous. Aspel Mapindano, le bien-être universel, mon Dieu de l'espoir, avec maman Mireille Capave. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler encore de d'autres rubriques. En attendant, non, c'est pas maman Thérèse parce qu'apparemment, Bossane va tout me soucier, qui me gagne à mon tour. C'est un peu de le récupérer. Mbote, bozala bien. Tolingi bidomingi. Voilà, mbote tolingi bidomingi. Depuis mon cas, bye bye, pour ton cabane. Bye. Ana bosai bisous. Voilà. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.